affaire to ya dollar sincèrement ngai comme opesanga kanda tozana to sala ba vidéo to seka mais to zo conscience ya gravité ya likambo tozana ngote la plupart ya ba congolais o bazoya ba sentimentaliste o bazoya na ba commentaire ba ya kokoma et kitatati na 15000 nazo comprendre bango peut-être ba yebi ndeni ba futa nda kote ba yebi ndeni ni ba sala ba course te ba yebi ndeni ba cha provision te ba yebi ndeni ni ba sala ba dépenses quotidiennes te ba yebi ndeni ba futa ba employé te ba yebi ndeni ba gérer ka dépenses te ba sala économie te ba yebi ndeni ba gérer entreprise te na mboka o déjà tozana ba pasi mingi na ebité so bato bazo comprendre bazo mona gravité ya likambo tozana ngo na okene na principe kaka ya ozaki na $100 peut-être osala ki musala ba pesa ki mbongo wana na valeur à 280 000 peut-être ba futa ki onyongo peut-être za économie na yo ozaki na $100 o ekosombela yo eloko ya 280 000 olamuki un bon matin $100 wana ekomi 200 000 $100 wana ekomi yo 220 000 aussi longtemps $100 wana ba do permettre yo osomba biloko ya 280 000 mais lelo oso lingo somba biloko ya 280 000 il faut bakisa 70 000 il faut bakisa 80 000 to ekomi kobina mutwashi to ekomi à l'ouest 17 000 à l'est 19 000 au nord 21 000 au sud 23 000 to ezoye banate on est en train de voler la population. Est-ce que tu vas comprendre la gravité à likambo biso tozo courir lelo na mona batu balo ba o carburant kiti carburant o wapi kiti na to ya dollar oyo esali eloko te na ebite bato baza o bacha ba carburant de ba comprendre eloko na oloba poto cha 10 litres na kala to bande ko pesa $10 to bakisi na 1000 francs soit 2000 bacheli yo 10 litres mais lelo pozo 10 litres il faut payer $10 au bakisi na 7000 au bakisi même 8000 ou 10 000 francs yebisanga eza avantage ou désavantage boya na ba commentaire boyebisinga ike oh non po biloko kita il fallait stock wana si là ba commerçant ba liquider ma marchandise siko biso population oyo to ya dollar ekomi lelo 20 000 ekomi lelo 23 000 na lina sombelo wa 28 000 o na bande ko pesa $10 na sombi yango il faut na koma ko bakisa 5 000 na bakisa 7 000 nango bakisela ngango lelo o bato bazaki na $1000 bazaki na capacité ya osomba biloko ya 2 800 000 balamuki un bon matin bakomi na 2 millions bakomi na 2 200 000 donc ba perdre 600 000 voire 800 000 nana ngo pesa bango biso petit peuple ne tout souffraka. S'il y a des décisions, biso ne tout souffraka. Je suis en train de faire cette vidéo comme un Congolais qui regrette chaque heure mon nangai ezokende. Boya oye bisanga teke ona nangwa bomba franc na ndako. Qui na yango otamwa na franc $10 000 ya franc congolais. Pouvoir d'achat ni franc congolais zanango osomba ni na franc congolais. Il fallait d'abord commencer par là. Ba permis de conduire bazo fout sa batumbongo na $. Passeport bazo fout sa batumbongo na $. Pouvoir d'achat oya franc congolais oza wapi. On va imposer au supermarché. Parce que dans le supermarché tout somba da biloko na franc congolais. Parce que pouvoir d'achat oya franc congolais ba liba pesa biso ba congolais tozana totekaka nini biso ba congolais totekaka nini. Pouvoir d'achat oyo franc congolais ko koma nango. Na ebité ceux qui bato bazo comprendre gravité ya likam biso pe to lingi dollar ikita mais ndenge zo kita te. Tokolo wana 28 000 tokomi na 20 000 tokomi na 23 000 ezo yebana te lelo oyo banque centrale ayo bisa biso ke non a oluka acha ba place rechanger mbongo aussi longtemps lelo na lobby bato ba changer ki mbongo mutu azana na Kimbanseke mutu azana na Ipeni mutu azana Maluku mutu oyo azana ba Kongo azana musika una bando ya wapi aya na banque centrale pour changer $10 to banda ko tambola na $1000 ya franc congolais otambo na wa insécurité ozana kisasa oyo rotondisa mbongo ebele na sac boyo ke la biso mawako lelo boya lobakeo quelle population est payée en francs congolais à part ba fonctionnaires. La plupart des fonctionnaires ce sont des vieillards et ça ba mikolo ba jeune ebele lelo ba sala la ba entreprise ba futa ba na dollar boche bango wapi lelo boche ba jeune wana ba jeune muso calculer à $50 na ye $100 na ako luka cha moi provision lelo o ekomi eloko à 28 000 moyo pesa $10 ezate ba stock ya biloko bino bozolo ba kiko kita ba stock wana ko sila mukolo nini. Non, on va commencer à dépenser de l'argent pour na ko bakisa pour na ko somba biloko wana na prix ya kala mbongo wana biso to zongo wapi.
On est en train de voler la population. Nous comprenons que le gouvernement a dit que la biso mawa. Tomé ça déjà la banzela ya mabe. Tomé ça déjà la insécurité. Tomé ça déjà la makabo belé oyo. Tozo souffrir na mboka oyo. Bobaki se libiso susu. Tozo ko perdre mbongo na biso chaque heure. Lelo oyo M-Pesa Equity et M-Pesa Airtel Money Orange Money bakangi moyen de changer sous mbongo ezate. Tokomika ko kine na bakambiste wa miyibi oyo. Lelo oso lingo somba dollar ba oyo biso ke pesa nga 28 000. Mais si on a changé, on peut 20 000. Et ça, la wapi. La banque centrale fait quoi pour protéger mon abisso? N'invite sur bateau comprendre pas si on a nazanango. Eh, Zambé, tous les moyens qui m'en a pototé, mais on veut vivre dans ces pays. Mais pays où ils ont sa chance, il y a vivre dans mboka oté. Non, ça la vidéo, on n'a pas signé mon thème. Bas sentimentaliste au bas commentaire. Merci Nabino. Et comme Nabino, beaucoup comprendre.